Kinshasa. Vidéo Kinshasa. Bana bao tozobota. Bana wana babota mama nati kiri. Moi mama apotami, mama apoti mwana apotami. Bamsu apotami ka bien. Une semaine, 2 semaines, problème libumu. Akota to asala serviette. Baba nini mikakatano fièvre mike mwana zo développer nzoto te. Mwana abotami bien 3 kg 4 kg mwana akokende kosila nzoto. Ote bamususu bayibi mutu. Bamususu ote bamona epa batu mabe. Bamususu ebo ekomi makambo belebele. Mwana tikali pansi. Ndenge mama Laurence alobi ayaka toujours na biloko siko. Siko ezalaka nini? Il faut expliquer ba téléspectateurs na biso. Bayibaka mukongo mpe ya solo ezalaka maladie ezalaka eloko ni parce que ba interprétation eza ebele na eloko wana ezalaka très important. Malheureuse biloko asika toujours biloko asika bayibaka bana mitu te mwana yaka na péché moko te eza maladie donc mwana esiko ekoti esiko evimbi mwana mal à l'aise alalaka na butu te kolela ti ntongo etani mama aza mal ntango yo boti fo pema me mwana opemiso te baproblème ya ndenge wana bamosusu balobi te na mboka na monoko ya mboka mosusu balobaka mwana oyodini kashele wana babiloko wana petit problème wana baluba bamosusu balobi te mwana oyo abotami na maladi ya boye nini bomo azokoka kodigere bien te bapesa banini esimbaka nango kaka te mwana amela libele malamu te obi azomela libele na makelele na sewa bamaladi nyonso a petit problème avec plein d'éléphants de bébé 0 âge wana eza na cure na bango ya babebe plante des enfants plante des bébés de 0 âge plante pédiatrique donc mpona babebe kaka so boti bebe akomplike yo te plante na ye ezali deja oteke oboti mwana mbambula ezobakisama mwana nzoto ezoyata azokola te en tout cas plante na bango ezali o mwana moke o malari yayeba fièvre za répétition moke mwana akangami en tout cas petit problème ya babebe plante na bango ezali. Vidéo Kinshasa.